nayoka bino te na kati ya musique. Depuis départ ya Nathalie Makoma bino botika famille Makoma omeko dire ba mpasa pessimité esango epanzani ba murmure etambo bana ko travailler na bakisi ba hebaki nzambe te ba nzambe azali nzambe monene azala basakoli na ye ayebisaki pa avertiraka biso alobaka ke napesi bino leader comme Nathalie ozali lokola train na tête très à la wagon. Alors, prophète Mokalobaki, prophétesse Mokalobaka, Zambalobi, Bozali lokola train, Bokeba, Sata Zolinga, Akata Mutuko, Bavagon et Samini et Kweya. Alors, Toyebike, Tozalaki Bajepe, et Tambolina Makanisi Nabiso, Tozalaki vraiment très très propre, selon Izaleli Nabiso, et Tambolina Nabiso. Toyebike Moutou, Toyebike Ton Moutazali jeune, El Moko, Azalakana Makanisi, le collabo jeunesse, Tamwana Som. Zongeli pe mokili ou comment, balobi ko changer les côtés, nanina yo quand on a mon moko. Pour changer les côtés d'Andénine, parce que ce que les Nzambe, ce que vous allez toujours dans Nzambe, va changer à côté, mais comme toujours on découte une dimension monstrueuse. Tika le babo bande ou bafongo no baseki on a banda tout n'anga point. Posanine, le babo. Tout no bon le qui no moko. Ah. Et la dimension monstrueuse ya ki bonzama côté qui. Mais yomoko ebi histoire ya Esauna Jacob. Est-ce que Bible zola sabi sauter ba makambo ebele tetoye kola ke muta koke kokoya mais ce qui azali vraiment dans Nzambe à côté lema mutu nini akoya raté à télématé. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Béamabona qui Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezofuta bien-aimé dans le Seigneur, Simon Toya Rolobake, Nzamba Boeto, Kwaye et l'Issoswab. Awa Toza quelque part, Toza na komi à Kimbanteke, toujours na cadre à informer bino bien-aimé dans le Seigneur, na souci à Moussana bino, Toyo Kolukande Komoko, Tomekempe Kosolo, Anaye bien-aimé dans le Seigneur, Toki Saki Bonzambe, na Loye Mope na Maloba, Bo découvrir Calamité, Makamu Bele, le Bamana sur famille na Bango, Syrie, mais le lot Toye Baba vérité, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit bien. L'homme de Dieu, Martin, à qui je m'en vais dire shalom. Shalom, Deko. Bonne santé. Très bien, très bien, comme on a Kokuta Naban ensemble. Ça va? Très bien. L'homme de Dieu, Bandero Bazola Nabiso. Attends, je vais non. Pour changer les côtés. Maintenant, que papa Martin a changé les côtés. A Zongeli pe mokili ou comment, balobi ko changer les côtés. Nanina yo quand on a mon moko. Pour changer les côtés d'Andénine, parce que ce que les Nzambe, ce que vous allez toujours dans Nzambe, va changer à côté, mais comme toujours on découte une dimension monstrueuse. Tika le babo bande ou bafongo no baseki on a banda tout n'anga point. Posanine, le babo. Tout no bon le qui no moko. Ah. Et la dimension monstrueuse ya ki bonzama côté qui. Mais yomoko ebi histoire ya Esauna Jacob. Mutu na mutu abotama na molimo na ye. Donc ngai siko nde nazali ngai onazo solana siko. Leki na ngai na ebi kabungi te mais na ebi ke akozonga. C'est entre nous papa tango zo baka abungi te hein na pusana pembeni na yo bando bazo baka ya bungi nzela yo zo babungi te ndeni. Oui bandeko neti biso ezali difficile de ba le cœur de quelqu'un. Natunanon, qui connaît le cœur de quelqu'un? Personne. Ce qui est dans les bandes bungi, mais la motema na ena kati na ndenge nsambazo bengae malembe nani a ebi mission ana. Azo benga pour la deuxième fois ou la troisième fois. Asa benga mbala liboso. Teme ndeni yo ebi kabenga kaimba liboso. Parce que bana ko yemela nzambe bible zolo bakutu ba o bazo fela nzambe il faut essayer ba yemela na molimo pe na bosolo ba patan bozo yemela bokoti na ila c'est que nzamba benga ki non boton nzamba benga ki est-ce que bible zolo sabi sauter ba makambo ebele tetoye kola ke muta koke kokoya mais ce qui azali vraiment na nzambe à côté lema mutu nini akoya raté à télématé tozonga li solo ne wana eza ko trébichete il a une grande différence ko trébicher na ko mais la déméré. Te mazali na nzambe, azali na nzambe, ezande gloire et deuxième gloire ezala toujours makas koleka. Tu parles babo deuxième gloire. Bana Israël coûte temps babuka ki temple. Premier temple
Lorsque Nzambe a un prophète, ayebisa bango ke ba otonga deuxième temple. Bazoni mateke temple o ya mibale ko za na gloire na o Israël liboso. Mais Nzambe ayo ba ke non, la gloire du second temple sera plus glorieuse que celle de la première temple. C'est que gloire au netolo ba ke ya deuxième temple. La ninte que to beta maso na emi parce que na rola ki so ka ke ba verset biblique. Oh comme à côté na ke non. Mais Nzamba ebisa biso se compara kana ba sagesse te ezande molimo santo il faut la tayo muto ko sa ba discussion na la sagesse Nzambe be ba chapitre be ba verset wana za na sagesse te biso toza pour te mbana na Nzambe ba connaître la vérité pour te bato ça ton prochain comme toi-même pe bato sa Nzambe tata pour ce que to côté na verset ba ni ba discussion molimo santo ezala na te to récolter nini eloko moko te. Mais il y a un moment où il y a non ozana makama koloba esengelo tubela o tubela nini o loba makamnu o loba vraiment na émission na biso ngako nazo s'attendre que modèle o bobana ko la musique chrétien ba succès wana peut-être bosela ki ana ki bonzambe te yango ke lelo nzamba beti bino bozongi un peu en arrière les soya nzambe oyo suko komi besa suko na mobima na ona ki bonzambe oyebi nasaku na sengondenge na ye na Congo parce que nazali mwana na Nzambe na ye na Congo parce que apambola kingai na bandoto pe na ba vision 4 na ngamo pe 4 na basali ya Nzambe belé mais ezalaka na banda ko zela lipamboli na ngai bénédiction na ngai oyo kita pona option o il faut na travailler na ngo na Seigneur. Ndenge bosala ba succès Martin ozo yemba bande bazo sepela bazo ganga ezali non onction kitela ki yote ezali kasinin parce que olo bati onction de kitile le liboso onction kitayite ezali nini oyebi soki Nzambe apesi yo don ya koyemba ezali pe directement côté ya tozali pe na mokili oyo ya Nzambe oyo ezali na 5 ministères ya Nzambe oyo sengeli tozana ngo po ete tosala kosala na 4 na ndako na ye yango wana oyo nazoba na sujet na ntango Nzambe abengai biso na 4 na loyembo ezalaki na ntina oyebi ntina yango po ete motu nyonso amimona ke azali important na miso Nzambe azali mwana na Nzambe pamona ke motu nyonso malgré look na ye mayeba ke Nzambe alingi mingi ndenge lobami na 1 Corinthiens chapitre 8 verset 3 si quelqu'un aime Dieu celui-là est connu de Dieu. Yango na pesa ki natana po ete milimo mususu esila ko bika que l'homme de Dieu Martin obana ko bozo wa bien makasi ko na minute balobi ko okomi prophète okomi apôtre hein apôtre ngo lala ki na ndoto to Nzambe ne muto akutano abengi oyebi na tango nazalaki na ndako na Belgique parce que na Belgique na Hollande tango nazalaki kuna nyonso ave salama Nzambe alakisaka pe soki ozali mwana na ye apesa moto badon prophétique bato mingi bamonaka pe balota bandoto ndenge lobi na Job 33:14 ntango alakisaki ngai ke nazali serviteur na ye mapesaki ngai nano titre te mais jour nayoka bapasteur pe basali ya Nzambe babenga ngai mais motema pe molimo mosantu eza kati na biso soki ezolobake te kokende te moi pe photo ça oui ou non Nzambe na biso aza vivant alors na tango sikoyo nayokaki kombo ya prophète moko kombo na prophète Dada ngai sikoto nayoki nazaki na mbetu mbala moko motema nange tuti pum nayoki mongwenge lobi kati na ngai sikoyo okoki kokende na mboka ya Congo au trouver prophète Dada place de okozwa lipamboli oyo na prometteur banda kala yango wana kuna l'homme de Dieu bando bala na biso est-ce que yokaki Nzambe d'une voix audible autonde parce que makanisi na ope ko sana ngo bible zo tali sabiso 3 sources il y a révélation il y a prophétie source musu ko ko pas diable source musu na makanisi na mo source musu pas Nzambe yemoko parce que oya yo oza convaincu que vous n'êtes pas dans Nzambe to diable peut-être ayo l'accès au prophète Dada vous êtes le temple de Dieu si quelqu'un aime Dieu demeurera avec qui avec Dieu ou non oui. Alors ce que vous allez vraiment na confiance na Nzambe na yo payer mtazo tambusa yo wana molimo Satan ekopousa même pembe na yo te c'est le condiment na yo alors ngai nazali na l'obéissance pe nazali na kondima na Nzambe na ngai o atambusaka ngai parce que temple ya nzoto na ngai ezali temple na ye ndenga lobi
puisque tu es attaché à moi, aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente. Tente na yo ezali nzoto na yo, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors, l'homme vivra par quoi? Par là. Naza kondimaka molimo mon centre nitayebisa kopesa ba exemple wanyo to ya Bible, mais na Bible so tali na Bible nzambe lilobezo tali sabiso ke non David na Saoul tous les deux batailles choix ya nzambe nzambe mutakina koluka bango quelque parce que Bible zo ba ke non l'esprit de Dieu qui vient du mot grec pneuma s'est retiré de Saoul et Dieu lui-même a envoyé un esprit impire, esprit moya mabe wute pa nzambe ye moko et ko envoûter Saoul. Mais pendant tout ce temps-là, Saoul il savait que il connaissait très bien que Azaï nzambe, mais nzamba poussana ki musika na ye. Et ko ebi na deux ou bien premier livre de Samuel chapitre 16 et lobaki nin Saoul a ebisa Samuel a ebisa ki Saoul nin. Molimo ya nzambe kitaki pa elongwaki kati na epona nini. Tu es bien ou bien désobéissance. Alors, j'aime la bonté et non des sacrifices. Au lieu des sacrifices, je désire la connaissance. Alors, alingi ba sacrifice mutota na asusa libandata look otozali na yango nde yo latiboy. Ezo la sate ke ozamwa na nzambe. Mais motema na yo pe confiance na obéissance na yo nango entre Saoul na David azaki na obéissance miamalam. Bana nini ya David bazalaki neti David tant tozotala ba deuxième livre ya roi ya bana David ba Josaphat kutazalaki na nzela ya tatane David mais ba Manassé bango tout ezoba ke bazalo kola tatana bango te. Alors obéissance et les kinyo sont déco. Obéissance et les kinyo Saoul ye a salaki obéissance en nzambe te nzambe c'est sala boye ya salelo musus ils ont déjà désobéissance. Parce que l'on est ça, ils ont convaincre, ils ont prouvé. Parce que la Bible dit que celui qui fait quelque chose contre sa conviction commet un péché. Est-ce que l'on est là par conviction que l'on a porté au coup de prophète Dada? Oui, mais ce qui est ensemble, balandaka, ce qui Abraham, alandaka mungongo ayokaki na vision te. Bele Israël le botamité, masaki na confiance na o ayokaki oui ou non. Kondime utakani na confiance na o zako croire. Alobaki kat na apôtre na Simon on dimi karapoka komoni ere celui o akomona te mandimi. Alors menzamba alobaki te na Joël génération ko ya na repé sabino esprit motunios komona bandoto pe ba vision. Est-ce que ebisi bino te na Job 33:14 que na koloti sabino na bandoto pe na ko avertir bino na bandoto pe na ko sabino botel na bandoto pe na ba vision. Alors ce que za ko sala ma pourquoi toza na ba doute? Est-ce que toni toti kala vi na biso sila na kati na désert lokola bana Israël basala ki doute? Jamais. Ce qui est vraiment Congo, to lingi to sala béni, on a vraiment to landa, to ça, to croire, to obéir. On a to kozana bénédiction makas. On a to komona organisation comme un bomoko parce que Ephésiens lobby, to sali kana esprit moko pe nzambe moko pe tata moko. Mais pourquoi to zo kokoka kotambola et si kamorote parce que misusu bazoya da maloba que ozo croyait vraiment que zalaki nzambe. Alors mais Satan a monté au barapé bongo. Est-ce que vous croyez que oh mona qui vraiment zali yaye? Tout ça là na kondima. To béni bana biso to bake Nzambe azali pe asalaka. Nzambe azali pe asalaka. Ce que yo lolo omikoti si komikoti sate olobi ke Nzambe benyo. Après ce message ni. Tant abele misaki ngai awa lobaki ke awande okopambwama. Awande donc olongo poto zo ya ko église na Congo. Te alobi okoya poete asila kopam apesa ngai ma ministère entre les 5 ministères wana asila kopambola ngai na yango yango wana altindio awana kin kuno ya redécouvrir ministère no oui et puis pe nazela loba te ti e kokoma epa ya prophète moko ndenge na bandeli lisusu tonkaka na yoki kombo na lamuki Mouté métier, boum, boum. À l'état, mouté métier, bon, on a l'ali sous ce lobby, Zoa Bisakanayo, Zoa Madame Nayo, Kende na Congo, l'air et coquille. Et quand vous avez la basalité, ozo, bani makamonza, on est qui bonzame au thé yasika, basel moboya, bisopeto le cas, na beta pour un an. Aux amis musiciens, aux a déjà servi. Parce qu'on a qui bonzame, zel mobeko, ya que, et quand ils sont dans mon salon, ok, ils ont voté. Mais, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de qui?
de Dieu. Alors Nzambe, est-ce que arobunga oloba oza wapi na bosani oza place mobe? Si quelqu'un cherche Dieu, est-ce que aloba qui est na Jérémie 29, appelle-moi na koyoka yo. Soki vraiment oza kolukanga na motema na mobimba oko trouver ngai. Et ça lui promesse monene. L'homme de Nozozonyo Tosona, pasteur Dada. Shalom, prophète Dada. Shalom, papa. Ça va? Ouais, ça va, pour la casse-tête. Prophète Dada, koyoka réaction de Gozana. Merci, Zambé Apambola, apôtre Martin Bakoma. Tu es déjà apôtre? Oui, c'est Kao Asa déjà apôtre. Est-ce que pas nous bagnons à évangéliste, c'était déjà chrétien, maman apôtre? Non, tout ça dans 5 ministères. Parce que yo yande na tout pas nous tu es apôtre likolo ana. Ozo monter qui apôtre ça pour ma casse. Ministère union sur Esapoa. Ministère union sur Esapoa, ministère ya PPL Esate. Ministère union sur Esapoa et ministère union sur Zambé a manifesté katikati nango. Soki oyambi message, oyambi appel aux a sélectionné parce que nakati na mokili tout ça na ba biangami mais baponamité parce que bobiangami akoki koleka liboso ya bato te atambosa bato parce que badega mosusu akuta nango zamba ko protéger te parce que aza mobiangami aza ne pe lokola certificateur mais moponami aza oba sélectionné na kata ba certificateur batie liboso akoki moponami pona kotambosa bato misusu ko na minute onde papa Martin nzama ponione na minute na musique nzama pona ki etata na mobiangami. Non, nakata oui, nakata musique Zambé a bien gakié. Madame Oponamide. Bon, azalaki moponami na côté na nzela ya loyembo. Na nzela ya loyembo ko pambola libota na nzela parce que loyembo ezali libondeli ya mibale. Loyembo ezolakisa mutu ndenge nini badoraka Nzambe pote amimonisa. Sika oyo lelo Zamba ye ko benga ye na kati ya liloba pona ko sala évangélisation. Ya batoyo babungis nakati na mokili bazonga na nzela. Est-ce que ye tant azo ki message wanki a lota ki Nzamba tali c'est que prophète Dada kutana na yo tant ye ondima ki mamoto ozwa ki petan ya reprier kotuna na Nzambe. Merci papa journaliste ozalaka vraiment sage makas Nzambe apambola yo avant même ye aya je crois que na ba image na témoignage kit litatu limoko na kati église message on Nzambe sa pesanga abisinga ezana bando yo oko bandana zéro ko yambisa Jésus Christ ko enseigner bango basala affermi ba koleka na libatisi et le puis au côté de ça na miso ya bato et ko sala pe na bana oyo akoya déjà asa affermi déjà ayamba Jésus Christ mais na kotinda yo lokola mwana otambusa ye. Merci prophète. Et na lobaki na bango Mikole koya na somo na Nzamba zopesa nga bana o bakoya kati na bino pe kola kotombola bango na zo révélation wana avant et lelo oyo yo tango ekomi prêt na sepesa bana nga la molimo ke tango ekoki oyo atanga makite atomboma na miso batome epai na Nzambe atanga maki parce que église eza comme Rebecca nde ayebaki ke lipamboli lelo ezopesama epai ya nani. Alors tangu abenga kinga nazwaki te ya kosambela ke papa déjà nayokaka yo parce que avant ye aya baboti na nanu nde bayaki et bakana kinga te bayaki na religion mususu pona na koluka kimia mais na kozonga na bango bakisango nanga baye na sambeli pona bango bazwi kimia et na kozonga lokola yebakaki litatoli wana Nzamba lobeli ye na kati na songe ke ngonga ekoki muta ko pambola yo ye wana sati ye wana oyo bikisi baboti na ye. Alors tanga penga kinga ngape na sambela ki Nzambe parce que moi si azalaka na sengote abota parce que kobota na kobokola eza ndenge moko te. Alors Rebecca nde ayebaki ke lipambole sali epai ya nani et je crois na sambelaki kola konfirmenga ngante na pesio mwana wana opambola ye et kokuta na ngana Martin Bakoma na découvrir asa vraiment na kati ya 5 ministères na moni makabo na kati na ebele
namoni aza ya botondesami ya bokoki ya ministère et nasambeli Nzambe na pambole lokola nani nasola Nzambe aye kolobelanga parce que namonaki aza na kata tous les 5 ministères PC maman apporte vraiment na bonne de la attaque azala nani et kolako kampanga tomata ngomba nde tomataki ngomba ya mangenge je kaba image wana ezali tomataki ngomba et tant tokomi na ngomba eloka liboso Nzamba mais bino délivrance na kati na ye parce que ezala ba combat mosusu epekisaka muto atombo mate to grâce ebimate ministère ebimate donc d'abord asakina nous délivrer pour yaki ye mon côté équipe na bano ya message Jésus Christ o lelo moko za comme évangéliste na pamboli elongo na ye kombo na ye je crois Israël. Alors na pamboli pe moi aussi so bana koloba alors Nzambe ayaki kosala on a kokamba to pambola Martin akoma comme apôtre parce que comme moko kwa makasi et puis que Nzambe ça le déjà et donc on a qui d'avant kosala inspecteur na ye apôtre discipline ya liloba na batengami et puis que vérité wana euluka emisali le pona ça passa pour akosanga te ko protéger akosanga bete ko ngundele na bitumba de soyo batuba ba contre message alors donc la camping à la ngomba na pambolier et tant de kiti na église isika wapi toki ko tia loboko et isika wapi toki ko pakola mafuta isika toki ko confirmer grâce côté le messager comme apôtre on ne sait pas quoi tout na mendeka nini ye ba comme si apôtre à ça ta ba église parce que apôtre il faut avoir la église ni ba le message tout ça et puis Paul Jean n'habitez pas comme un apôtre et c'est la fois qui va église non et ça c'est l'appel oyo Nzamba bengi mutu après ce message oyo et copier sa discipline enseignement oyo et codique et le la apôtre mina tata oza prophète et ministère et que ça ministère prophétique c'est kaka pona ko enseigner que apôtre et kotatu na Nzamba sacré Nzamba sa mulé. Merci prophète Dada, je prends que prochainement pour la deuxième numéro apôtre Martin, vous avez déjà porté ndenge motema te apôtre to frère ndenge yozo sepe babingo online ngai nazosepela ke mwana na Nzambe pe apôtre parce que ye mutapesi titre na ifo na sepela réaction na ezali nini papa tant que vous avez succès dans la musique du coup réussite salami tozo kabino de la musique depuis départ il y a Nathalie Makoma bino botika famille Makoma comme il faut dire va à sa place et ça on est panzani ba mieux etambo bana ko travailler na bakisi ba hebaki Nzambe te ba même apparence na ba habillement na ba ko la kisaki baza vraiment ya Nzambe te aussi ma bakisa ba mindele ya mon vraiment na yela biso ke les a vraiment bon temps na yo boye pour la délivrance moko ya ba Makoma bien aimé dans les scènes na yo boye pour la délivrance ndenge prophète Dada le dit wana ki oyo ko ba délivrance pour le dit pas ya ndepe na dinga yo wa kosaka c'est pas que aussi ma basi ba ko sala mande na musique na bino et quand aussi so moto alobi bongo ezali moto ya kanisi bongo mais biso kosimba Christ na biso ezalaki nani Yesu Masihi Jésus Christ de Nazareth yepe toyebi Bible malamu ayaki na bolamu ayaki kopesa malamu me mokili elingaki yango te babengaki nini oza Beelzebul oza mwana Satan balobaki yango est-ce alobaki te ete na Jean chapitre 15 ndenge bafingaki ngai bongo sachele mpe bakofinga bino bongo alobaki na Jean chapitre 1 te ke lumière ya vérité yaki na mokili me mokili aceptaki yango te toyebi la Bible bien na wana nakosenga kaka ndenge Jésus Christ alobaki oyo azali appartient epai na ye bakoyoka mongongo na ye mpe bakocomprendre mpe bakobénir au lieu de maudire esengo na moto oyo ayoki ke Makoma basimbaki te me basimbaki la parole de Dieu comme preuve bozoyoka yango sikoyo ndenge monoko na ngai eza koloba ngai na famille na ngai nous servirons l'Éternel de tout de notre cœur, de tout de notre force au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais papa Martin Makoma apôtre
malgré chute na bino ya makoma chute na bino wana on vous sent sentir bino te parce que nzambe apesaka eloko par rapport ya kose retirer na moto ndenge nayebi te oyebi bien parce que soki biso moko cause nango ekoka kozala pourquoi est-ce que bose repoussionnaepesaki kowaye kozala langage ya nzambe oyebi nzambe azali nzambe monene aza na basakoli na ye ayebisaki mpe avertiraka biso alobaka ke napesi bino leader comme Nathalie ozali lokola train na tête train ezalaka na bavagon alors prophète moko alobaki prophétesse moko alobaka nzambe alobi bozali lokola train bokeba satan azolinga akata motu mpo bavagon e osala nini ekweya alors toyebi ke tozalaki baje mpe etamboli na biso makanisi na biso tozalaki vraiment très très propre te selon bizaleli na biso etamboli na biso toyebi ke moto te toyebi ke ntango moto azali jeune ere moko azalaka na makanisi lokola mo jeunesse yango wana somme 119 elobi comment un jeune homme rendra-t-il pire son sentier en se dirigeant d'après la parole. C'est un hasard étudiant, dans sa pasteur de journalisme, dans le dos, franchement, dans sentier différence. Changement, vous avez quatre. Vous avez besoin de gagner qui vous avez fait un verset biblique. Mais les bossos, pour reconnaître que pour ça, il y a caméra qui non, dans le sentiment, il y a une jeunesse ou des alliés. Vous avez gloire en Nzambe, bénédiction en Nzambe, mais ce qui est pas bénédiction, vous avez pas banani loyenge ezalaki loyenge te ezalaki kaka désobéissance ouais donc totambolaki vraiment na nzela nzambe totambolaki na nzela nzambe totambola tia na expliqué bien yango omoni lelo nazo une dimension de bible bonzambe moi-même nde bazoloba na bible que l'esprit de Dieu témoigne na ba oyo ya nzambe ke baza ba oyo ya nzambe et témoigner que za oyo ya nzambe mais nakala onction ezalaki bonzambe ezali grâce à nzambe mais boka kogérer l'élévation ya nzambe wana est-ce que opesa différent répondre ok napesa exemple monene moto nyonso akoki kokweya mpe moto aza na nzambe akoki atonga kweya asalaka nini ndenge polo azoloba oyebi nasepelaka na histoire ya Samson Samson azalaki na bonzambe kati na ye oui ou non na bonzambe ok ntango areconnaîtraka vraiment valeur ya lipamboli wana te atombaka ubi atombaka te yango wana kosimba nango ntango atombaka areconnaîtraka nini kasalaka nini lisumu ndenge psaume 51 elobi je reconnais mes iniquités ntango alobaki bongo nzambe asalaka nini alors oui mais ntango ngolobi ke boyokaki biso lisusu te ezalaki mpo na nini Samson azalaki na kati ya nini ya prison ezalaki mpo nini mpo afuta bino alors ntango biso bino boyokaki biso te ezalaki mpo sikoyo oyoka ngai mokoma lelo nde nazosolola toyokaki bino te suite ya désobéissance bonde botambolaki mabe liboso ya nzambe siko lelo nzambe abimisi un martin un nouveau martin makoma siko différence ni ekokosala entre martin oyo na ya milelo na martin ya sere wana Hébreu chapitre 13 quelque part elobi Jésus Christ azalaki le même hier aujourd'hui et dans l'avenir la parole ya ezolobaki Paul ya lobi Saoul na Paul oyo ke nzambe abengaki bakona Paul différent oui yango wana me liloba toloba mpona caractère na biso te me toloba mpona liloba bakoma elobaka parole oyo bato bandaki koloba la même chose ke boluka nzambe mpe boluka nzambe ya mitema ya bino liloba wana parole wana message wana ekufa te parce que nzambe azoluka ba les vrais adorateurs adoreront l'éternel en esprit et en vérité alors je désire la bonté et non des sacrifices bamonanga na simbi bible me na kati nazali lourd les pharisiens que vous voyez, les scribes, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Alors, avant de connaître les mystères de Dieu, il faut regarder la nature, comment on vit. Ce qui est vraiment de l'obani, moi, c'est comme on a qui apparence, il faut fou, allez, un jour, ce qui me famille, un an, au moment que moi, c'est un monstre, il y a un monstre, il y a des années, on a une beauté, okoregrete bandolela mpona nini na lingaka mwasi oyo okomoloka mwasi oyo akosepelisa na motema
nzambe akokaka bango baza koluka ye en esprit et en vérité. Et l'on est ce qu'on voit ici dans la déco, quand même, les personnes dans la mission de partout, avant que les personnes aient un message de rapport. Mais Nathalie a Nathalie a décevoir bisoté parce que tant que vous dites que vous avez non, il faut que vous tout n'avez parce que nous avons tous années à décevoir bisoté parce que tout commence les gens qui n'attendent les acquis difficiles mais ce qu'on par la prière de tout bouc à la mire mitema ou les amis comme libata grâce au Seigneur pour la salle mitema à son salle donc tout comment aux alanaïna et c'est vous nene malembe toujours tiens la prière pour être laisse la posa c'est la volonté de Dieu mais au lobaki qui est dans le bamo ya suka mon anga ya suka ezali boy était Nzambe asalaka ba ministère pe ba mystère kala makamu isi minene kala a continuera kosala yango Nzambe na biso abongwana te azali toujours le même ba prophète bazalaka bazali pe bakozala seko na seko ndenge na journée na ta biso lelo total na la Bible et prophète asaka makamu ici a telemisi mutakufa ubebo tondimaki mais ce que ça ma parmi biso tozo koka kondimate ah topé sabana ya Israël na kati na désert faute te biso pe tozali la même tozali na kondimate parce que ce que tozali na kondima prophète mineno bazobima to sala na molimo mon centre pour être aussi la pour reconnaître que ezali fruit du Seigneur parce que près des alingai morope ngai c'est mutute bisainga kenaya mais Seigneur a obi kende et pas ya prophète oyoki kombo prophète dada et que ye mutu akopambola ona bombela yokala alors yango moni na suivre liloba daye ndenge Noé a suivre que na ndoto que bâtir boat babengani boîte et aibisaki Abraham telema otala ba parano te kende ngai pe na telemi na sombi tike na ye alors l'homme vivra selon la foi ngai yangwana nangika koloba momoko Congo bozali na kondima namona ba pays mingi neti Congo te mais le ezali important croire na oyo nzambe azolakisa bino po alakisa bino mingi na bavision mpe na bandoto bolanda bocroire parce que bozwi baprophète monene bozwi prophète monene comme prophète dada ezali teke nazokumisa ye mais ezali nazokumisa de don oyo ezali kati na ye yango wana yo moko zala na liloba ya nzambe alobi na pison moko boye goûtez voyez comment l'éternel est bon na je crois que pison 34 alors tout ça la yango wande tokozwa lobiko ngai on reconnaîtra un arbre à son fruit vous allez reconnaître on a maloba na ngai bino moko vous allez bref que liloba ya Seigneur ezali kati na ngai et puis na yebisa bino moi et ma famille, nous servirons l'Éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Amen. Merci beaucoup, apôtre Martin Makoma. Je le confirme. Je promets que Bandovazo Munabiso Azozon a déjà tout fait l'effort de ma tournage. Papa Makoma, tout à l'heure, Papa vraiment insisté malgré que nous avons une journée trop chargée, mais tout y a un ROO, un Baboutou, donc vous comprenez ce que ça Azozon a vélo. Retard, donc tout c'est lié journée mobile. En tout cas, merci à prophète Dada. Prochainement, moi je reconnais l'idée ça qu'on vit ma carte là et les alipambo les pour la taille donc on oublie beaucoup les ali est prêt pour la bande Congo et les ali est prêt pour la yo tika exemple à pambo la yo parce que nous baki que ce que pambo le mouvement na motema les pambo qui me poser carte là que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu apôtre Martin Makoma, merci à pasteur Dada comme la prophète Dada, en tout cas un grand plaisir dans notre Yamaki au Mongola. Je crois que vous de la semaine prochaine pour Yamao ici, tout mais un peu vous continuer ma solo concernant peu mon nom Yamoli Modilo ba suka na bali bazo dans l'ordre. Merci de baso que ça les Zambé à Pambola papa journaliste Olelo ayebe pour songa dimanche. Kola Pambola bande konyo sobo na Congo pe libanda ya Congo oyo bolingaka prophète Dada Zambalo la Pambola bino to sawana pour la bino. Et Martin Makoma Olelo asa apôtre de l'ensemble monene on a pesi makoki le papier a koki qui ça va kanga mibe akufi miso
to bakakatani boyambe na Belgique bisika bosali et bopusa na ensemble oyo atelemisi ye akosaka te kopambola bino mpe kobikisa bino et soki mpo lingo benga prophète Dada mpona mituna toza wana mpona bino numéro ezali code 243 89 91 74 212 benga tobondela ensemble mpona kosanga te kopambola yo que Dieu vous bénisse. Merci prophète Dada, merci apôtre Martin, Nana Baptiste Komol, le choix de l'éternel. Merci le choix de l'éternel, apôtre Martin. On se retrouve à la prochaine, j'espère, avec le même plaisir. Bye.